Mboua. Si la rosala yango na lo bana yo. Azam mystique est-ce que comme bon na non? A joué chien berger. Hey! Papa Hervé na mams na biso si la bisalo. A komi moi si na. A koki angote. Na évité à vous les commentaires. À vous les commentaires. On se combat. S'il a joué au-delà, qui pouvait s'attendre un jour que s'il a joué la gabonaise, l'ivoirienne? C'est ça. Tant a joué l'ivoirienne, s'il a l'ivoirienne. Mais un jour même qu'on les gars ba ivoirien. Après si Gomez 3 jours sera lobby T. Soyez que c'est s'exquiser T et pas Mams. Yes quoi roya ko loba men noir o ezara sima Gomez o Deborah ko loba te na télévision. Pour richesse artistique aux akati na sila. Abiso ko ba no jeu lokola sila o la polyvalente. Boloroko officiel Gauloise Bakouka Vi, Bambo Tebe na abonné na biso awa, au bazola na biso du jour au jour. Merci beaucoup, beau partager, beau liker, beau aimer et ça la vraiment qui toro makasi. Bonjour à notre maman star Mam Silabissa, le maman planétaire, maman tour du monde. Madame Denis Pourchère Silabissa la Bakouka Liboso, abi autorité morale ou autorité morale à Batunion, son akati maboke numéro 1. Bambo Tebele, Mbo Tebele na notre papa Denis Pourchère pas mundé là dans un problème té. Président au Canada, Bambo Tebele Tebela Manyota Chuchuna, Maman Zona Inde, à tous les communicateurs de Mam Silabissa, ou en tout cas Bambo Tebele place nous Bozwami, les Abakou qui de Australie, Canada, États-Unis, Nabi qui bozo komelanga trop mikolo, pourquoi pas, oh ya Belgique, na France, en tout cas merci beaucoup parce que vous êtes toujours là. À s'abonner, pour partager et ça la vraiment kitoko makasi. Montepellier, on continue toujours au Pela. Actualité est obligée, Bissoto, il y a donc on a choisi. On est là pour nous défendre les produits Nabiso. Si Laza produit, c'est notre produit, donc sans si là, donc je sais pas, monde n'a pas bloqué pour exister parce que à la lumière de Yago la bengaka éclairage public qui est si la Bissal. Nous avons monté dans plateau nanga, surtout ensemble na caméraman Nabiso, à fond la chaîne yamba invité nanga du jour qui est mon vieux moi que j'aime beaucoup, vieux Gauthier, bonjour. MC, sentir la souka, Yabiso, sentir la souka. Donc, quelque part, notre confiance a reposé par ailleurs. Ah bon, merci beaucoup. Tu as vu que MC Azali dans Tina Tobanga Bangalite, tu peux si à tout seigneur, tout honneur, si la Bissalou Bekam, capitaine de l'équipe, l'autorité morale, tu peux si Mbote et Belé, si vous allez, maman planétaire, tu peux si Mbote et Belé, et puis na Baba Kouka. Biso tozaka na poste na biso. Tozaka na poste na biso derrière si la bisalu, tozaka ka likolo ya tour lokola ba aigle to tala pour tolingi mabe comme elle a été. Tolingi mabe comme elle a été, ya bien vieux Gauthier. Eza ba vidéo moko te koleka, ezaki na mariage ya comédien na biso ndeko na biso, domaza na poto, tout le monde ya vieux Gauthier. À ça la vidéo na Mam Silabissa tolobé lango déjà mais chose grave comme on a vu Gauthier producteur à makasi ou à ça la pe musala mboka na biso na monde maboke tout le monde bato mona ba vidéo zobina nzembo Silabissa lu bato batali age à vieux Gauthier batali comme vieux Gauthier ndé bato bazo finga yo bazo loba vieux Gauthier au moins quelque part et zo sopa ça la mabe. C'est bon, je suis le fils de mon père. Moi, il y a une différence na batu mususu yangwana. Je suis le fils de mon père. C'est-à-dire que Natongo, mon père me disait bonjour. La nuit, il était le premier à me dire bonne nuit. Oh. Comme je suis le fils de mon père. C'est-à-dire que na koli na ndako yo balakisi biso kozala libre d'esprit. Père na biso a forgé biso bongo. Liberté d'esprit. Papa na biso ndolo bana biso abi kozala esclave ya mututé. Surtout ya mutolinga surtout na mbongo. Muta somba yo na mbongo te. Akanga yo. Donc à sombi yo, c'est très dangereux pour la vie. Yango moni c'est de là que principaux na joie na papa nanga mutu moko ya maele na lobaka na linga na bomba ka moi mingi. Mon père non? OK. Tant na ba mutu moko maele dans le babi, il y a pas pire esclavage que celui de la pensée. Je tiens ça de mon père. Donc papa nanga abunda na vine mobimba. Nazala libre. Nous sommes en classe, nous toujours na premier banc. Kolinga ozaka na simate. Nous balanga toujours kolinga ko salate po bantinga basali. Soko sali et loko oyayo batu bakolanda. C'est que dans un mutuna j'observe.
j'observe, je regarde. Donc, Azo formé déjà pour que vous ayez la leader. Yangon a le bino que je suis le fils de mon père. Vous comprenez? On a une éducation difficile. La gens on a balabala te. La gens on a ndaku ya tata na maman. Et puis à sali effort. n'a passé dans de bonnes écoles. J'étais chez les maristes, le frère mariste d'abord dans la primaire, et puis j'ai fini et pas bah, jésuite. Bana Kubama, Sems Kubama, Moni ba na pesi bango surtout mbote avec notre président Avinde Tobenga Kaye, Mone Makileki. JC Bouquet, tu sais qui va s'appeler belé. Bana chiki na biso ba Guy Umberto Kabisi on a benga na boka ka mwana classe na biso. Ah, aza na Belgique. Donc on c'est bambote belé. Guy Umberto. Ala na pa émission j'espère. Makasi. Ala na makasi na madame na ina. C'est au moins ba tungi na boka ka bana chiki na biso. Donc moi naza na moi repère moko boy. Osomona, c'est que na 8 ans na vandi. La vie est faite de choix, non? Et de principes. Et de principes, même les bons dialogues, ce qui ni chaud ni froid, vomir. Ce qui nous a c'est un choix. Ce qui est privé. Au moins, il y a des gens comme ça qui sont privés. Bah imposer au choix. Imposer au choix. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Ça c'est grave. On ne peut pas imposer le choix à quelqu'un. Mais non. S'il faut vraiment que Mouta télé le choix n'angaï. Nengi na sala ki choix nanga na basi nyoso ya mwindo ya mukili oya leki métis noir Glody Lukala ngangu la mère des enfants. Je comprends. C'est que na sali choix nanga ya basi nyoso ya mwindo ya mukili na lobi oya leki ponga na ngaka basi ya mwindo. OK. Oya mwindo oya leki bino tu ye yo Glody Lukala ngangu. Parce que yo lo balanga po nyo sali choix na yi. Attends, on est où là? On est où là? C'est ça. S'il faut vraiment que baba ndako telemila na choix ya mutu. Baba ndako c'est que moi je suis le fils de mon père. Mon père m'a dit salaka toujours avec conviction. Avec conviction. Et où ta katinanga. Donc le choix de Sila Bissalou, c'est un choix vraiment fait avec beaucoup de conviction. N'a eu temps pour réfléchir, n'a eu temps pour observer, n'a eu temps pour analyser. Je me suis dit bon, n'a pas Sila Bissalou. Parce que l'hôtel mais la choix nanga pourquoi au finga pour la choix nanga pourquoi nga na fingi yote. Donc ce que finga ça me prouve combien de fois tu es faible. So finga ça prouve combien de fois tu es faible. Au sali choix il y a si là bien sûr que oui à convaincre yo ba qualité nini oyo peut-être yo au retrouver Katia Sila au monde Katia Sila o ils ont poussé Vieux Gauthier à soutenir Sila parce que na yebio Vieux Gauthier na yo de caméra oza l'homme manque de principe, pourtant on a des principes interdits et belé. Natia au mono mais et comme ça ils sont battus zema mam so mono zo kataloketo et loko nino découvrir ba qualité ni découvrir Katia Sila Bissalou batu bazola na boloko officiel. D'abord le silence. Le silence c'est une école. Voilà, au monde on te voit non mon on a vu aux okanisani. La sauté na donc na école à silence. OK. Donc na moi que tu partager déjà moi et le moko. Aza muta ba silence, il parle pas trop et puis à répliquer kate. Il a du mal il y a ko répondre n'ingir. Muta ko za la bongo kaka zaka mona ya papa naï. Mais quelque part ils ont ils ont c'est que aza conscience il m'a rambazo loba ngotam sous son numéro pe c'est que lobaté ou soit c'est ils orgueil Vieux Gauthier quand même. Elle s'appelle Bissalou. OK. Omoni papa Bissalou na banda loyo notable. Oh. Nazolo banayo. C'est-à-dire que baza famille ya ba noble. Osomona. C'est-à-dire que lokola bimi na famille wana akoko se permettre ça les loko moko boete. Nuire famille na ye. Nuire famille na ye. Voilà, il faut fingi sa famille na ye. Et ko pekisa batu baya na famille na bango. Donc azana una conscience ya qui elle est. Ce que danger za yango wana mutu tonga miyebite za danger. C'est un danger comme un danger public pour omiyebite. Au tambola na nzelo ko sala n'importe quoi. Tu vas te permettre n'importe quoi. Tu vas embrasser n'importe qui pour omiyebite. Tu vas te réduire. Si la amiyebi, nenga na miyebi, ne peut taper la poitrine que je suis le fils de mon père. Et ça moto amiyebi. Très bien. Vous comprenez? Je suis le fils de mon père. Aza il est président de la République. Mais c'est quelqu'un de très carré.
moni na sima na nga fona pesa ba valeur na kombo na ye so bat balba so to moni ba mon papa mouri moni amour ngelo ba obi nde ba aurore na yebi oui on comprendre hein si ko na za mona ya mutu wana oso comme parce que si la bisalo amiyebi na bino silence ya mi balé si na comprendre que si la bisalo amiyebi si ko na kozala ka sima mutu amiyebi ponga na miyebi ko na waza mwasi ya mutu mwasi ya mutu si ko choix monsieur ezali nini ngana na olobela art nazo lobela mafinga te si ko sur le plan ya art mutu oyo a incarné art so muna ko incarner ngoba a jouer côté sango na kati na ye ezalo kola si la bisalu allait livrer ya art a tsango ivani na libumu na ye ndenge baba na mutu moko nzamba lesi bible et comme le la miel osomona na bible parce que tango abimisa kango abimisa ka miel pour art ezala nzoto na ye loba na ngai tokena nka wana rôle nini basi ba pesa sila akoki yango te na éviter à vous les commentaires on se comprend Sila a joué au-delà qui pouvait s'attendre un jour que Sila a joué la gabonaise l'ivoirienne c'est ça tana ninga joué l'ivoirienne Sila l'ivoirienne mais a joué même qu'on les gars ba ivoirien on se mona tala modèle a joué ba modèle a joué c'est-à-dire que si la pesa rabatou formation par correspondance. Oh. Comment ça fait Gauthier? Oh. Petite sœur, on attend comme tu as autofinga Sila. Ce que tu as joué les années. Sila. C'est du Sila. Sila peut faire répétition. T. Azara chef de répétition groupe na ba. T. C'est-à-dire qu'avant na ndako tala ninge Sila jouaka. Amela Sila katina. Amela siko Sila na katina ye. Là, oh ça va mais ça va révélation de analyse à boé il faut avoir la côté à babaku pour aux biloko bodo émission mo qui toko goût donc au talango le manayo TV Gauthier allez-y mais na solo banayo si la pesa ba tout cours ya art par correspondance très bien vous comprenez si la za parmi ba rare artistes au moment zolo babi kende ko sala théâtre mais na lingi o jouaka lokola Sila Poani, maman l'ingité moi nazala limité. Alingi moi nazala na poli. Tant qu'on dit que je le la Sila te pour longa Sila et c'est peli maman wana te pour richesse artistique aux akati na Sila. Abiso ozo ba no je le la Sila ozala polyvalente. Ozala ba kutelo ozala la bonne ojango kitoko. Baloba nayo zala la patronne ojango kitoko. Secrétaire moi c'est pasteur ojango kitoko. Maman pasteur ojango kitoko. Ozomona tala malando. Mon frère. Et quand Mboka, mon frère. Au vu que ton hôtel a ningani pena na boss qui zena ningani na kiti. Na bien mambo mengo la muki. La muki. Dona mambo mengo mo place à vous na bia na ko kende en paix. C'est Solange Mindondo a raison un peu à son âme. Na zoloba na yo maman na nga pe à ton âme maman Mindondo. Ozomona. C'est-à-dire que oyiba rôle composé Mindondo dans l'acception de la répétition. Obi rôle composé. C'est-à-dire que balobi no jouer le rôle à soso. Oh, si la obetango jouer le rôle à mboa si la rosala yango na loba na yo azam misi qu'est-ce que comme ngolmo bona ka non a jouer chien berger et boka moi te bo mona niveau a jouer les bino chien berger boka moi o po muta c'est le rabon ya ki si la na mboka na biso na lobité ke bazate mondre na botamité on est na botamité wa rosala ngolo la si la si ko par rapport à ma communion surtout est-ce que nous avons droit na liberté à cause la choix et mon choix a été porté sur Beckham le capitaine l'air capitaine d'équipe l'air capitaine de l'équipe le choix de Vieux Gauthier porté sur Beckham donc ils ont propos on n'est pas libre à l'objet qu'il a préféré ne soutenir Sila Bissalo parce que j'ai Sila est convaincant et puis Sila a richesse je suis d'accord avec lui Vieux Gauthier tous ceux qui sont déjà dans la deuxième partie il y a émission Nabiso nebi qui analyse l'épisode qui toko makasi total raba série à Mam Sila total raba intervention dans ba tableau tous autres là tout donc côté à adversaire na biso baloba ke Sila boaka la bato boaka la répondant na ba tableau na ye tout ça ne baloba mais chose grave to moi na film oyo ndeko na biso pe Belvie a sali film aboki pe lo mo boy bato albi ke loko na boaka la ngo Sila alobi na mutano jouer na lobi ngana zara ngana soa na kana basa ba musicien a kalaté
Vieux Gauthier ngai tango na oki eloko wana na bi je m'excuse na ko développer mon temps musu mingi te ils ont baluba ke mam c'est azaka ex ya Madidou pe ya Sonam bon je sais pas tant que mukolo est-ce que eloko na ezama malamu na kati ya série babilo mo abo c'est ça d'abord erreur s'il n'a jamais été moi si ya musicien kala. OK ezara mensonge ouais mais na bisa yoti mais muto ya confirmer ngo ezara to banana nu boy moi si ya mutu neti ngana bo excusez nga bo supporter vraiment le longtemps moi comme monetro Glody Lukala ngang to banaki ndingi to banina ki chérit pona confirmer que na lingio to keti na suka to sali predot. OK nanya sala miseni ya sala si la predot. Hein? Din. Il faut babatela la bisongo musicien oyaki asali si la predot. Ata ki nanga ngo musika te mais asali la kata predot azate. Miseni na yaka verser dot papa zaki na bomoyi papa bisalu pe atonam alata kosi mama lata kitambala ya libala azate. Sango nini to dadi nini po papa se to ko mobenga ba dadi dadi nini to mumpe nini oya pambola libala sila na musicien moko boy azate. Ça dit que biso to ko vivre na ba rumeur te. Omoni biso to za ba cook balobi biso to za na poste na biso tozela tozozela biso to na poste na biso to telemi likolo ya tour tozela. Ça dit que eza ba rumeur oyo to balé yango to balé na biso ka yango. Ça dit que soki ndeko nanga bela lobaki yango bongo aza artiste non eza non ka normal loba na ye ayebi oya lobeli eza musala na ya ko loba tala ngana otubeto lisolo liberté ngana ko pekisa bela aloba eloko alingi aloba te. C'est un artiste, il faut à panzaner, il faut à exploser, il faut à sanza art na yoza kati na abimisango soka lobby yango bongo a lobby yango na cadre musala na ye mais ko zwango ke boya kolango pas si là. Moi je dis que c'est faux, si là n'a jamais été moi si ya musicien moko bo songolo si ba rimer on a pe Gauthier et Lobama makasi hein et Lobana mingi mais chose grave preuve mo ils ont raté photo mo ils ont raté donc je sais pas d'où vient eloko et pour eloko ta on est au Lobama no le kanango kaka bato zo le kisame moto ko beta set eloko na mwana Simba qui est Gomez na Nigeria. Attends tous à la sérieux hein so tongito omi tous à la sérieux s'il était avec Papa Hervé. Félicitations encore une fois pour na festival là. Hein, bravo l'artiste. On a mis festival à na mboko na biso. On l'a vu na first class hein. Pour biso comme na first class. Nous les avons vus na first class. Papa Hervé na Mams na biso si la bisalo. A combien moi si na? Non, même pas. Ce sont des artistes. Ce sont des artistes. C'est pas qu'on écoute na te ba vanda ba solo là ka. OK. Papa Hervé si la za muto to vana palazo ce qui sabiso. Bon ceux qui musiciens on pas no vana parler aussi la musala c'est ce qui saraï. Atangi une fois to na lanze muna boa ki sila. Est-ce que ça problème? Il y a problème te. Ça n'a pas problème te. Oh ici peut ba ba JB ba ko fali. Voilà to lo ba kaza mo sa JB. Azu JB wapi? Azu JB wapi? Et Fanjo Boraray, tout le bagage comme moi c'est Fanjo. Azu et Fanjo wapi nana zawan. Vous comprenez? C'est-à-dire que bah tout comme to moni el kamanga na zoli ngena labi to matisa débat. OK. To longa ba fitilité. To zonga na raison kufa. Parce qu'il faut battre le col ngana yo, il faut battre le col battre bana simasila bisalu. To zala pour to valoriser. A raison kufa. Na bi chose na émission na labaki na répéter le mot ya vie masubo le baka yala kayala. Vraiment musala zo kufa. Vraiment n'importe quoi mo yala musala na biso yala kayala lelaka déjà. Amona musika. Amona ka musika. C'est quoi il faut te défendre et auto valoriser yango. Biso tozo loba basi la bana scène. Vous comprenez? Bah comprendre que dans mboko yo musala a rezali. C'est vraiment un faux débat donc to balé yango déjà to balé yango déjà ils a faux débat et wana ils a ba propos na ye muto sala ki ayibi makambo lobela ki donc az artiste elle est libre de faire ce qu'il fait na kati ya scène na ye. Au monde une respectueuse des principes. Azeli Moutassa la Moussana au sala. Nanyaye mies je pense à pe akiba vandisier. Osomona.
bato so azali na posa ba approcher moi mutu moka kozo banga pour dire quoi? Elle a le pouvoir, elle a l'autorité, elle a la force. Lui c'est là que mutu no so ko kisu ko approcher été bien que yazo pexane muta pour sa pembe na été comme extra ozo mona c'est que tant ozo sala bongo bato musu bazo zango siko na ndenge ya mabe yaza Alexa nini Alexa nini wa est-ce que ba jaloux Alexa nini azani kaka la star qui se cache au moins quand ndenge mukula lobaki moi boy ngana bimalanga te ba mukula fier abi kanga nga star na ba moi na bimalanga te mais na buto zana bato mamuna kina ba place akindaka moi ko zo moi vert na ezana bato bakutana na ye bakanga na pe ba photo mona bato abuya na ete osomona c'est ça si la bisalo amiyebi ayebi grandeur na ye ayebi valeur na ye alingine soso ko zala te skoyo boko tenir rigueur pourquoi si la za fierté si la boya ka mutu pembe na ete azani kakande la sar qui se cache on est lobisa batu bon de toutes les façons sur cette terre des hommes dans tout ce qu'on aura fait on aura à faire ou on aura fait sur la terre des hommes les gens trouveront toujours à dire donc critique donc c'est bon et puis tant ba salango comme on peut assis là ezo mata ngana encourager ka bango ba continuer ko loba bongo et dérange abinoté nanini ba critique wana et dérange abinoté mais c'est que net ngaibo ato finga to critiquer il dérange ngata parce que c'est que ça me sala pas mais je me reconnais d'abord fort. OK moi je me reconnais d'abord fort. Je me reconnais en tout cas naboy nanga modestie. Je me reconnais intelligent. OK fidèle à sa femme. Naza fidèle na moi sina songa mon ami lobete na père des enfants. Nazo ibsayo. L'aîné azana en France. Oh. Moi j'ai 3 enfants, ma fille est née en France. Okay. Les 2 autres les 2 garçons sont ici. Osomona. Diango monaka nami pekisaka. Nami pekisaka penza nami pekisaka ko loba mabe. Kokota na buzoba ya kofinga. Parce que ma vie privée à Batou. Voilà, j'ai déjà une fille qui a grandi. Papa, est-ce que quand tu fais ça, est-ce que tu penses aussi à moi? Ça fait mal. Ok, moni lobby, na boy, famille à Bokilo baloba ya mobile baloba. Papa na nani? Papa na bonga finga ka Batou. Tokeba, le vidéo reste. Le vidéo reste. Yango zomuna lokona homme de principe tozawana. Donc si la bisala sene mutelo ko mokote, Batukande ba obanga. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Si la bissa la salle moutelo roté, batukani bazobanga, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. On a maloba invité l'anga vie Gauthier. Petit à petit, donc qui négocie déjà fait et à émission nabiso question moko par rapport à ndeko nabiso Simon Ilunga Bimi abi azo ko misa ba vérité par rapport à tricage salemaki ndenge Gomez eko finga mam si la bisalu yé pas qui incline à kati mais capacité à bo okufa na charge wana et puis ne ba yokanaki bato si en otende sikoyo apesi Gomez 3 jours sera lobi té so ayeko s'excuser té et pas mams yesi quoi koya ko loba men noir ezaka sima Gomez au Deborah koka ko loba na télévision. Est-ce que vous les abakou qui boza d'accord na arriver à ndeko na biso Simon Ilunga po ya ko loba ba vérité wana ou soit bo s'en fout na bino? Oh ya biso ni na kati. Saiba mutu wa sala ke ba finga star na bino. Basala libota na bango bato basangana po ba finga ka bato. Ba dénigrer Mungu wa uwezo, Mungu wa uzima, Mungu wa baraka. Basala nini? Basala libota na bango ba finga ka bato. Ba dénigrer si la bisal. Ba bimisaye moins que rien. Ce qui siko ba swani ba tutani mitu ndenga lobi wana. Ba liani ba bebani. Liani ba bebani. Likamu na biso zani. Biso to tala bango lo ndenge nya wata la dollar. Biso nya wata dollar. Ateza $10,000. Vieux Gauthier, Dio, oyo na ebisio. Il faut les trophée. Oza poison. Biso to tala bango ndenge nya wata dollar. To sana ngoni. Wala maloba vieux Gauthier. Nya wasa na dollar ni. Bozo angolo nya wata la dollar. Bozo oya lokota dai. Oh, biso to tala kaka ndenge ba bandi, ndenge ba suka. Boza ta kuna te. Na kotia commentaire atamuki. Nana lilo ba kotana ka. Oza pe na besoin oyeba makambo ngote. Te na oyeba. Oyeba? Il faut na yeba. OK. Te wa batu musi ba ko ngana tala na yokaka. Oh, na tala ka pina na yokaka. Mais sauf que na koloba te.
Merci beaucoup à tout le monde et les abonnés de Boloko officiel avec vous qui est belé. Toko mina suka ya émission na biso, film na biso zo kene ndenge nini babi, amour, séduction et trahison et kene ndenge nabi qui est bien. Bon to continue ko tala ngo ils ont vraiment film qui toko. Félicitations ya Liliane ya Gola pour la libanga na eyo kanipe komi mot de la fin mon invité toko mina suka émission na biso. Te mot de la fin ya lika to ebisa babaku ke na bakuk na Bible biso to bimika aboete. Nous sommes tirés de la Bible. Okay. Vous comprenez, la Bible c'est la parole de Dieu. Ok, rien n'est fait sans être notre Dieu. Okay. Donc, nous sommes une bénédiction. Nous sommes un roc. Parce que Moussa n'a pas ali, toujours na poste na biso. Poste na biso ali nini? Poste na biso ali to telema poto soutenir. Poste na biso ali soutien na sila bisalu. Poste na biso ali consommation. Il y a produit nabiso. Le quoi là tous na séduction, amour, trahison. Le quoi tous na to benga kabiso ba to na poste, biso to na tour, to consommer séduction, amour, trahison. Ça film moko tellement qui to ko makasi. Nenga na lo baka na répéter na zo continuer ko lo baki si la bisalu précède toujours l'histoire. Après c'est toujours l'histoire. À devant ça toujours l'histoire. Une prophétesse. Makambo na lobaka naoye salami naoye salama lelo ekomi bato mokili mobimba makamusila lobaka yango salema totia robeta bango ayebisa pechanga bi bana oyo wana bazala groupe simba bana ba s'approcher pa na biso lelo ba photo za makambo lobi ndi ba kozala ba ennemi na biso et salamité séduction amour, trahison. Il a eu une na trahison. Nanya trahir muninga. Mboa sui mboa. Makambo, pardon. Tokuta la prochaine numéro, ce qui est Sazongité. Appelle-moi mon numéro, écris-moi sur WhatsApp sur Ouyaouli Moucheni, plus 243 89 740 78 74 plus 243 89 740 78 74 Kozonga Moko MG sentir la sécurité à Souka Yababa Kouk l'homme aux yeux doux, lèvres roses et micro un garçon de chance pépé les na CP ma casse tokuta la prochaine ce qui est Sazongité Sam l'artiste et bye bye.